Bonjour, bonjour, bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour à tout le monde. Bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. Bonjour. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hein? Moi aussi, je me porte trop bien. Bande Konanga. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour la famille. Shalom, 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 shalom. Ningana, ningana, ningana. Lelo déjà jeudi, hein. Mikolo Kendeke tellement bango, ningana. Banda déjà ko aimer vidéo, partager na 5 personnes, 10 personnes. Pourquoi pas na Facebook na yo, pourquoi pas na Instagram na yo, pourquoi pas na TikTok na yo, tindi lien. Alors bande ko nanga partager et vous ça bien. Surtout n'oubliez pas, il y a ko aimer vidéo et puis il y a ko s'abonner, ceux qui n'ont pas s'abonner. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisubino. Boboto bondeko, naba de konapso église catholique. Ba salam alaikum, naba de konapso ba musulman, bazalaka bandeko na biso. Ah, matondo naba kimbangiste, lobby et ningana ki mo muke, ningana. Moi ba kimbangiste concernant prophétie oyo bandeko na biso mibale bazwaki pona Papa Simon Kiangani. Vraiment balobi ke yemoko na temo entre parenthèses alikam na oloba bandeko na biso ya ba kimbangiste balobi ke yemoko aloba kiango le 23 novembre ke azokufa na ye nzambe abengi ye et puis voilà, alors que corps na ye ce qui peut bakundangote ko limwa des choses comme ça. Bon bref balobi ke yemoko alobaki yango. Bon ye alobaki yango na bango mais ngana yokaki yango pete yo peta musupo yokaki yango te ta musupe mama na biso Fatou ayokaki yango te à plus forte raison ta musupe Moïse, prophète Moïse ayokaki na yepe yango te ngai na kokolo bateke ba prophétie wana bakosi bayo eza nango ke bayokaki yango déjà non parce que ngape na yokaki yango te donc so nga na yokaki yango te ye kuna pa yokaki yango te bo poani to lobake bango mibale bayokaki yango nde bakosi ke eza prophétie non ekozala pe makambo ya lobaki nzambe pe na minoko ya bato mususu aye ko confirmer yango. Voilà eza likambo pe te bafingi ete parce que namonaki chaîne na bino ya église na bino boye kosala neti menace nazo comprendre peuple congolais bosambelaka ou bien bosambelaka te. Pourquoi menace à buzoba? Parce que balobi prophétie en tout cas et balobi pete ke azan zambete balobi pete kaza boye en tout cas bozaka ka peuple congolais en tout cas récite rozalate ni na ba église bozo sambela ne bo sambela te bino bo sambela ka Jésus Christ te exemple à Jésus bo mona ki ngota ata ba fingi ata ba sali nini alobi kutso ba betio koto pesa koto na prophétie à pamba balobi bozo menacer et puis chaîne na bino penza chaîne ya bino na logo na bino. Non, peuple congolais bolingi kuluna yango na fo penza kuluna o bozo mona oyo eza ba makila na biso moko peuple mobimba a maîtriser ke lo côté yango to boti ba kuluna parce que nzamba lobaki bolie ba manga bolie ba raisin bana na bino ba robotama désordre bolie ba rancune bolie désordre bokana komona oya koloba lisusu komba Simon Kimbangu bozo sakana na ye bongo ye moko papa Simon Kimbangu akomi ko azakutu molimo mosanto na yo mutokendike toilette na yo mutokenda nani aza puissant ya ko frapper botika ba molimo mosanto bango ba raisonnaka et puis ba réfléchir saka ta musu ye moko kiangani soka yoki prophétie wana jamais a osilika. Mais yozo silika na place na yango zo bota bakuluna bozo bota bakuluna pour rien balobi prophétie bafingi ete ba toucher ete état santé na ezama azama maladi makasi papa wana azo forcer santé mais moyo ki biso toye nango te
prophétie à pamba bokomi hey keba bokebisa bananya bokanisi bosala nini bokosala eloko nini oyo eza nzoto ata botungisi yango ata bosali oyo bino bokosala mais molimo nanga bosimba ngo te. Mais c'est quoi la communauté kakanda na prophétie bosiliki bota bakangaka bino bamitakala na bino bimaka kuna na kimbangiste ya bana na bino baza na makila ya papa Simon Kimbangu boyaka bokanga minoko te ebimaka na bareseau sociaux abotiaka io boniko kuna nde donc masumu na awa na sa mokili awa moto nyonso akendaka toilette asumbaka aliaka amelaka aza moto ya masumu. Ok, voilà ngai napesaka prophétie te nayaka koanalyse yango soki osiliki okei kuna obengi ye moko bato bapesaki prophétie oke na chaîne na bango ezali na moni bacommentaire na bino te nyake tanga bacommentaire na bino na moni yango te mais pas na ngai nde boye mbangu botelemisi moto bokanisi bozwa pe bokutana ebende ebende. Voilà donc bandeko na ngai ezalaki entre parenthèses parce que nasalaki émission lobi ya mwana foto lobelango mwa moke tokei na biso bandeko na ngai topesi mpe bambote na bandeko na biso ya armée d'Isali parce que bango mpenza na décembre basalaka baœuvre moko ya malamu mpona kosunga motu nyonso alia soso mpe topesi mpe na baneo apostolique baéglise ya bima batémoin de Jéhovah en tout cas toute tendance confondue ozala non croyant problème ezate oza na place na ona sous les baobas ba célibataire boza na place na bino sous les baobas en tout cas na linga bino mingi yango na linga na bimisa bino na solitude. Alors soko oza célibataire vraiment quel que soit l'âge olingi ke o trouver molongani ya bien o trouver mwasi ou bien mobali ya malamu en tout cas benga mama la danoise toza na site de rencontre live together pour na bandeko na biso bavandaka na Europe na Amérique du Nord na Canada Australie pe batikalité boya ebele bobenginga na 00 44 74 38 03 16 23 yaka kokomisa kombo na yo okozwa mobali ya malamu okozwa pe mwasi ya malamu ekozala bien parce que Zamba lobi ce n'est pas bon, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Tolongwe wana bandeko nanga lelo na ye kaka kolamsa conscience na ndenge ya bato oyo balikaka bakena na bato bazalaka bilokota lokota na nzela omona mwana nzela wana mutu bobo abimisi mwa saki moko ya bien atiki wana otali yango saki o bien olokoti mutu mususu boye okolokota mususu mbongo omona olokoti pe god bamususu bazolokota ba telefone bato ebele balokotaka babilokos okomona koma na ye kaka kotala na banzela amoni bafrigo amoni boye amoni eloko boye alokoti mpona amema nango na Congo. Ntango mosusu soki mboka na biso lelo eza na baeta bongo ntango mosusu mpona babilokota lokota oyo tobandeki kolokota tozomema ngo kuna bamosusu bakolokota bafrigo akokoma nango na Congo ezosala te Congo d'abord toza na problème bisika kotia poubelle yo moko kanisa mpenza ke omona olokoti moteur moko ezosala nango te omona la biso olokoti eloko mpe boye ezosala te olobia nake nango kaka kuna batekaka nyonso bamosusu bakikalungu deja bautilize beba banzungu deja yo moko kolambela yango te bebi nango ozotinda yango kaka kuna donc kuna olie awa bapoubele bien obwaki na yo biloko nyonso omoni ebebi bilamba mosusu batindelaka bandeko ebebi elamba na yo deja na mapeke toboki elamba na yo deja yo moko olingi yango su te elamba ejuluki otie yango pembeni na kotinda yango na Afrique. Est-ce que eza normal? Elamba na yo moko otali na miso sapato otali sakame otali moko bakwa sakame bandolongwa mwa banini bapo nango etututu ozodeklase ozotia pembeni olobi oyo nazotinda yango na Afrique oyo nazotinda yango epa bandeko na ngai atako bavandaka na malweka lelo Chine asala na ye biloko ya moins cher basaki ya moins cher mpe ya makasi asala biloko tout donc
mutu nyonso aza capable ata ya kosomba saki na ye mo eloko biso atoza na bawenze bino na France kuna bwana wenza munene etekaka même na bagriffe boza na biloko ya qualité bien oyo mpe okoki osombeli mpe bandeko na yo oli otindi na bango biloko oyo olati oyo yo ebebi yo na nzoto ozotindi yango na kuna bakolata yango la misu 2 fois kaka bango mpe babwaki sikoyo bango esika kobwaka eza te parce que soki babwaki na Congo wana bazobwaka kaka soki okoki kokontrole bapoubele oyo ebele etondi wana okuta babiloko sebele oyo bino botinda babwaki nzungu ebandi kobeba otindeli bango baolamba na koni yo bando olamba nango na réchaud koni kuna ntango olambaka pa 2 jours 3 jours liboko ekatani emso liboko eziki banzungu mosu ezanga neti batiaka biloko neti ya mabaya kosimbela bamosu ata etie bende me babambango neti na kole moko boye diference akolambela yango na koni alinga simbaka boye pa elongwe asani akebwaka nzungu nyonso tu wana bozokomisa Afrique poubelle pona bozolokota biloko awa siko biloko bolokotaka wana boyebi te ewuti epai ya nani yo wana okanga mama na ondoki okanga tata mwasi na ondoki mama leki koloba te me ozokende kolokota biloko na balabala oyebi eta ya damu ya bato wana te ozolokota biloko wana nazokangisa biloko ozolokota mpono kende kopesa ba orphelin bana ya ngani biloko oyebi mutu abwaki yango te soki nganga mutu ayebisi ebwaka yango soki nani mutu ayebisi ye yaya mpona nini bango moko bamindele ntango babwakaka biloko na bango mpona mona mpena un anglais ataza na pasa ye kolokota biloko wana ekoleka kaka na balabala bo okoyoka kaka étranger nde akoya kolokota yango nga nazalaka na tapi na nga moko boye eza na uta nango Danemark ezalaka rond ezalaka nango bien mais lere na koti na ndako moko boye nazoyeba te natia yango wapi na tidie na yebi place natia yango te nabimisi ka tapi yango liboso ya lupango kaka mama moko ka ya africain ndeko na ngai tapi oyo kosenga utilize ngo isutenga bino oyeba place natia yango te alokoti yango sa yeba eta dame na ngai sa yeba soki tapi yango tosala yango nini soki ezalaka ntango mosusu place tobandaka koprier le mosusu rose croix ou bien tozalaki koprier parce que tapi eza na makambo ebele bino bato bolokotaka batapi bino bato bolokotaka mpe bambetu bozolokota bambetu bandeko na ngai bamusu bokende yango na Congo combien de fois bato bazwa problème na peau mutu mo bandola na mbetu wana po atango tolalaka totokaka bamaladi na biso banini na biso ekitaka na badra ekitaka ntina bambetu bato baobeta bamagoda basiper na bango ezokwea ntina bambetu bambetu wana bozokamata yango bomona te mbetu ate eza esika omona un jour boye mbetu bandi osala batashi moko boye osubaki na mbetu te me batashi moko mike mike bandi kobima na mbetu eza bamitoki yango omonaka fo kotiaka eloko moko boye mbetu otie mo eloko moko boye ezalaka neti na se nango ezalaka ekangaka évaporation après otie badra na yo normal me bozolokota yango bozomema yango na Congo te bomemela bandeko bamaladi arrêtez ya kolokota biloko tokomi sikoyo na 21e siècle eza lisu na ntina ya kolokotaka biloko te bachinois basali biloko nyonso na bamusi ya moins cher ezali na bapolo ya moins cher ezali même soki okende na wenze na biso neti awa okokuta babiloko ya 1 pound ya 1 livre 2 livres 3 livres même si tu ne gagnes pas tu peux acheter à tendeko biloko ya bongo baolata na bango baobima pe propre nga nakenda Congo na 2016 nakende na wenze na biso bateka biloko ya Mark Spencer chemise ya Mark Spencer baye nango na wenze na sombi yango 5 livres ba 5 livres chemise ya kitoko na sombi yango tale ebele na mimili bandeko na ngai na cousin donc mutu yo sortoki chemise ya pembe ya vert solde yango na modèle wana
Si vous prenez que nous biloko, il y a wifi, ba chemise à wifi, et na kamata na pesa bango, pourquoi? Sombeli bango, il y a sika, il y a makasi, chilelo ba benga kanga, ndeko na biso ba chemise na biso chilelo ça, banda na 2016. Vous comprenez? Mais beaucoup loko tabiloko. Alors on a retiré la bino, nini vidéo moko, bino moko botala. Ce à tes filmé, à tes réalité, yo talaka epesa yo leçon. Tika koloko tabiloko nanzela. Eza mabe makasi. Loba vraiment que na 6e sens makasi et yebisho ke eloko nzambe na tindeli po nzambe pa koko iselo pe mbongo nanzela. Eza katenyo so eza satanique. Zala penza loba na 6e sens makasi. Mais soko monika elobo ekeba sata badi ko somba bato tellement passe ekoti même en Europe, crise ekoti partout, tentation komikara babandi babwaki eloko ya kitoko babwaki boy biloko bien te omunya eloko bien olokoti nzoka nde omemi na ndaku na yo mutu mobimba même bandeko na yo ndeko na yo moko bandoki ya famille ako baluka pe akomi god akomi sakame akomi polo moko bien akomi kechi moko malamu aye atelemi na ye ndenge batu batika babimisa babiloko libanda nzoka ndeko na yo olokoti yango ye na ndaku akomela yo na ndaku okomprenaka te bando lokote loko wana okotia pe na mutundo te mais vie ebeba me mobali no ya kima yo bana na yo balingaka yo te nzoka nde ndeko na yo azala na kati ya ndako yaka kosala division a partir ka ya eloko lokotaki osambelaka pe ozomona pe eloko te ozoyoka pe te bazoprofetize yango pe te eloko te tosala attention bokeba na kolokota histoire oyo esalinga pasi yaya partage tozobebisa meme mboka na biso na kobilokos mwangai donc banda na kola na tinda na tikala kotinda te bilokos ata moko te na Congo pa bandeko nanga bobenga bango so na tindi mbongo te ezalaka biloko ya sika et puis ko tunazaka mingi na tanasi nga na yebi te banda nga na botama na yeba te na linga kokaba mingi ba sous-vêtements ba single non et pas batu nyonso te bana nanga ba moure nanga mobile nanga bandeko nanga au moins na usuba bango ba sous-vêtements ba suba bango ba single ebele pona na mutu nanga na bina niki soki bazui basi bakuta bango balati kale soit bien single malamu wana ezalide banda même mama nanga na sepelaka malgré tika inga mwana mukeme na bandaka déjà ko kabela ba sous-vêtements ezaka eloko nga na lingaka ezala propre et pas ya mutu bakomono olatika bongo na bongo me tango fungoli boy kale soit kitoko single kitoko siko bino bokende kutu kolokota na bakaleson même tango bokendeke osombi no na mbongo no moko na tombola bwaka eza mabete kotomba soki na tombola osombi na eloko na eza opesi motoki na yo ozio eloko wana mais ozaka bientôt somba kaleson na soutien zomona faut somba ya sika voilà bandeko nanga botala histoire o na bokebi nyonso botika kolokota botika kotindela bandeko na bino biloko balokota tika kolatisa bana na biloko olokoti ezali malamu te eza pe esprit ya pauvreté biloko misufu to boya kango pauvreté non je refuse okoza poza na mbongo te leo na ye nanga ka olamusa bino conscience kotsena kolokota biloko okoza poza na mbongo te me mbongo mwa muke ozwi taxi obia nga na zwi taxi lobi nga na kendeki na pesi bambote ebele epa ya couturière na ngai ya Véro voilà bandi kosoza na besoin na mikolo na bandolata ba pagne couturière na ngai ya Véro bandi konanga VB couture na kati ya London tonga kitoko makasi soza na besoin numéro na e obengi na peso numéro ne batu boza na Londres prix ya bien bandi konanga prix penza ya malamu otongi pe lambo sepeli na VB couture voilà to pese bambote bele lobi nazala ikuna l'air na bimi wana bande konanga na ke sepeli sanzoto nanga na koti restaurant nga moko na lien bien na restaurant na bimi na ko koma na ndako nanga na ba 21h
na ke na restaurant na le na bimi na koti na magasin na sali ba chat na sobi ba cadeau nanu oya ndambu esili pe na mte ba cadeau ngo na ye kozonga tanda zongi na komi côté mobwe na kiti na train après na zu taxi na yenda na misepeli sinzoto na ngati vie ezaka moko allez na bana ko lokota biloko non 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 bande ko bokeba bolanda na bokebi nyonso to badoke na biso na suki émission na tchela bino histoire oyo bolandango esalaki ngai choc na bimbe to sala attention na ko lokota biloko yango na baki te nga pe fona yela bino ngo ezala bien makasi posela na tchela bino ngo lokwa na ozongo awa na installa Facebook na téléphone ote alors so na tche na ocha penda commentaire te sinon te bando katana bolanda ngo bino mona bokebi lokwa déjà pe bachaki yango commentaire moi moi sanga achaki yango achaki déjà commentaire fona bandela ngo hein c'est non et c'est bandé téléphone à bandela ngo Teni temba moko bozela saki ozo lokoti totala sikoyo to bandela moi c'est un beau pays oui c'est pas ekozala matata ok. Attendez, hein, faut que solution bande kuna nga solution na. Faut to bande la ngo bien. Bo mona penza. Voilà. Allez, je sais, ouais. Voilà, na bande la ngo awa, botala bien, bozato classé, bo mona vraiment na boke bignonson. Bozela. Ne vous inquiétez de rien. Je vais chercher. Attends, est-ce que son à la liste vous allez bien? Voilà. Kinanzela o lokoti. Bomoni a lokoti saki. Moi ne to me pesa ba mal chance na vika boy. On est comme ba a lokoti. On yebi mukolo saki te ni temba moko jusaki ozo lokoti. Ah mais c'est quoi? Total sikoyo. Akende na saki ubi akende na saki te. To yebi ke mama mtobongo na gisaki oyo. Ya lokoti saki yango ameme yango na ndako. Ah, eza na katikati. Ameme na ndako. Macha visible na. Bozela. Na vandi. Bolinga bozela. Il faut botala ngone bande. Ndonga botala bano ba uti classe. Basimani ba uti. Bozela. Faut botala ngone bande. Bozana. Ne bande li bande ko eza ndeko mwasi abaluki akomi saki. Mwasi moko boye akomi saka main. Yango nde fubo mona ngone bandeli ndenge ni ndeko mwasi akomi saka main. Mwali ndeko mususu aye ko lokota. Ezo sala somo histoire o. Mende zo pesa nga pasi. Ezo ebate. Ezo nga bomo ngo bande na ibandeli. Bozela. Yo baluka no boye longwana ngana komi monesa soute so bebisa bon to quand banda ni bandeli botala so yi awa ezaka moins compliqué nazala nini awa te bomoni ma ndeko mwasi alokoti sakame mais pourquoi ils ont banda na katikati bandeko mwasi mutakoma ki sakame wana bon problème ezate na tokoma bama alokoti donc oyebi mukolo saki te ni temba moko jusaki ozo olokoti totala sikoyo akende na saki ubi akende na saki te toyebi ke mama mutobongo na gisaki oyo ya lokoti saki yango ameme yango na ndako ameme na ndako. Macha visible na. Momoni alokoti sakame. Sakame on ezalaki mwasi mobimba. Wana vandi wana zo sola.
aloko tisaka la saki ne avant ezotala na kati ya saki azolokota bambongo na kati azolokota bambongo toyebike saki oyo ezalaki nde mutu obongo naki saki wana kitisi saki akena kuna na ndako aya boye akotisaki ebongoni mwa moke akotisaki ebongani mwana atala bona miniti mwana ngo alimo akomi saki aya kimi mbanga kutali na mama oyo abongo naki saki na nzela ayebise natika isaki nalokota isaki natiki yango na kiti na kuna na ndako nayebana kuti ekomi mwana natala mwana ana miniti abongoni akomi su saki mama ayebise kobanga te mwana anga kobanga te moi je sais pas si motema zukuzuku nde ebomaka biso mama ayebise kobanga te zo sapatu oyo okende nango lisusu nakabeli yo mwa mwasi aza lokola aza na ndoki yo ozomona makambo bongo ezokomela wame oyesu bakabeli osusu sapatu bakabeli esandali ye wana akenda sandali aya kutisaki yango mpe elimu elisusu mwa makambo tomilukela na vie ye wana azwi sandali akoma olata sandali me ayebiki esaki oyo alokotaki ebongonaki mwana wana alobeli eboya yo olimwa ye wana azwi susu akesu bakabele sandali ye wana akoma olata sandali ntango mwana nalimwaka akomaka saki nde akimaki ntango akimi akutaki na mama na pese sandali ayeboya yo okuta saki yango eza tu te me azwi sandali oyo bakabelaki yango wana azolata totala ekusukela ye ndeni totala azolata sandali na ye azobongisa bien totala esukela ye ndeni atala boye sabato ekomi saki omoni Voilà la famille, j'espère que Sili, voilà, juste pour vous donner quoi, message moko. Moi c'est Ota la maman. Abongwani saki. Tala so motema na biso maman on saki na nzela. Bola dalisusu. Moi nde to me pesa ba mal chance na vika aboy. On est comme ba ma alokoti. Donc oyebi mukolo saki te ni te mama zwi saki ozo lokoti. Totala skoyo. Akende na saki ubi akende na saki te. Toyebi ke mama muto bongo na saki oyo. Ya lokoti saki yango ameme yango na ndako. Mama, macha visible na. Yawana vandi. Wana zo soba. Avant les hôtels saki ne. Avant les hôtels na kati saki azolokota bambongo na kati. Azolokota bambongo. Tewike saki ezaki nde mutu bongo na kisaki. Yawana kitisi saki akena kuna na ndako aya boye akutisaki ebongoni mwa moke akutisaki ebongani mwana atala bona miniti mwana ngo alimo akomi saki aya kimi mbanga akutali na mama oyo abongo na isaki na nzela ayebise natika isaki nalokota isaki natiki yango na kiti na kuna na ndako nayebana kuti ekomi mwana natala mwana ana miniti abongoni akomi su saki mama ayebise kobanga te mwana anga kobanga te moi je sais pas si motema zukuzuku nde ebomaka biso mama ayebise kobanga te zo sapatu oyo okende nango lisusu nakabeli yo mwa mwasi aza lokola aza na ndoki yo ozomona makambo bongo ezokomela wame oyesu bakabeli osusu sapatu bakabeli esandali ye wana akenda sandali aya kutisaki yango mpe elimu elisusu mwa makambo tomilukela na vie ye wana azwi sandali akoma olata sandali me ayebiki esaki oyo alokotaki ebongonaki mwana wana alobeli eboya yo olimwa ye wana azwi susu akesu bakabeli sandali ye wana akoma olata sandali ntango mwana nalimwaka akomaka saki nde akimaki ntango akimi akutani na mama na pese sandali ayeboya yo okuta me azwi sandali oyo bakabelaki yango wana azolata totala ekusukela ye ndeni wapi totala azolata sandali na ye azobongisa totala esukela ye atala boye sabato ekomi saki omoni voilà bandeko mama ndoki voilà bandeko tosuki wana mpona lelo c'était juste kolambisaka conscience toza na fin de l'année
bato mona na banzela surtout na poto awa ba changer ba kiti na bango ba changer bilamba na bango hiver ba bwaki biloko na bango ba bwaki yaya sambela tala kutu mbongo na yomo ki nous sommes biloko akolia mais bazo biso avant lia biloko yomoko lambi il faut prier. Alors combien plus forte raison biloko yo lokoti o sambeleli yango te mais yo zo buleka kana tiengo na ndako nanga nzoka ndo tchaka milimo ya bato telaka la malédiction ezaka transmissible siko mutu alati bilamba naza na ye maudit atiki ba célibat na ye na bilamba atiki biloko na ye na bilamba mosusu kuta aza ndoki te naza na malédiction atiki biloko na ye abwaki abimisi ta mosusu na balabala yo lokoti okoma bando zwango okoka suko sombela mbate mbongo ekoma yo pasi boye na boye oke lokota encore lemsu na mwasi na mutu e place euti azoko agir bien te tanga oya pa na yo na ba faiblesse na yo wana nzoto zala nango bilinga allez ekoti sur ba malédiction belé. Alors à bon attendeur, salut, c'était juste là bino mo boyebi normalement bon déjeuner nous sommes na weza la kolam sa conscience et on est au lam sa bino conscience bokeba même mobile na yo babilokos na yeso kazo lokota aluka entrepôt moko boy abomba ngo koyaka na ngona ndako te mama okoya kokotsa ba malédiction moko ezanga mutuna makolo boti kala malamu. En tout cas tokutani bakala mingi te na histoire mosusu wana mama leki na bino la danoise. Bye bisous.